Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Eunui! Embazi! Bilumbia kului! Yangalala! Esengobi esengote! Kiese voka kiese kui. Tsai voka tsai kui. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi eza mokolo na biso ba jeune. Oto yoka makambo 5 mois pa ya papa Mbenza. Bolimbisa biso tobimi na retard, tozaki na mosala mosusu tozaki kosala. Kula yenga alobaki likambo ya koloba ete Moïse pa akimelaki kendo kuta na likambo place kendo kuta bana kaka koko Abraham ya mama misatu wana tango basololaki na mkonja kuna ya lobi likambo lobi tana na ngomba moto nde epelaka wana na me biso tokomaka wana te yo lokola mwana Israel yo kota na yo ne tango akendaki komaki pe ayoki voix ya tata Nzambe longola sapato place oyo telemi eza ya Petro yango nalobaki na papa pasteur na papa Elebe balakisa biso ntina likambo soki batikalaki na makambo mosusu parce que papa Mfuma Longo na 5 mois alobelaki likambo yango elakisi ntina nini yo moto kozala ndenge nini po obika pourtant wasisaki makambo na le Moïse azwaki courage Josué pe alandaki ye basololaki pe bazongaki mbango mpona koya kobimisa bana Israel force ya tata Nzambe elati ye ntango babimisi bana Israel na nzela nde bazwaki mibeko Moïse azwaki mibeko oyo batangelaka biso ntango nyonso yango bapapa batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko pe misala d'école soki bozala makambo ya kobakisa ya kolakisa pe papa Elebe boleka kasi bozala mokuse ntango si eke nango toyebi bozala baprofesseur professeur alobaka mingi eza bongo bozala mokusa toyoka pe papa Mbenza lere eke lere bato baliaka fufu yango merci na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Merci beaucoup tata Molimo Centre na kopesa biso maloba na kolikia ndenge papa uti ko introduire tolobela ki yango mokolo moyenga
ndenge apesalaki biso yango na Exode chapitre 3 verset 5 ete Moïse na bolingo oyo ye azalaki na yango tango ayokaki kazali mo Egypte te asalaki nyonso amiluka amiyeba tango amisosolaki akomaki na jalousie makasi mpona bandeko na ye na ntina na mikakatano oyo bazali kosala bango na ye moko nde aza kosala bango yango na ememelaki mikakatano akimaki na Madian epai akendeki nganga monene Jetro ayambaki ye toyebi nde tolobalaki yango parce que ngokeke mosika kuna pe abalaki mpe abotaki bana babanza bibale nde azalaki na bango kuna mais souci na ezalaki que ayeba mpona nini Nzambe azali komona na kaka kuna kosunga baninga kozala malamu me bandeko kuna na Egypte baza na pasi est-ce que ayebi bango te yango la souci wana tango eyokanaki na bokilo na ye alakisaki ye ngomba ya Horeb ete Nzambe akitaka kuna lokola yo ozali Moyuda yo ozali Lewi okende kuna okende kopesa ye mutuna wana parce que bango bazaka na ngomba na bandakala me bamataka te pamba te bango bazali na molongo wana ya Bayuda te malgré bazaki ba descendant ya Abraham na ndenge mama Sarah akufaki Abraham abalaki basi mosusu bango nde kuna nde descendant ya Jetro ebimaki mais bazaki na ndingisa te bamata kuna yo tozolo na français te sacerdoce molongo ya bonganga Nzambe epona makana Nzambe ye moko bamizula kango te donc yango la nde ye tango bango bakendeki te me ye akendeki Nzambe ayambaki ye basololaki apesi mission yango nde akitaki akufaki te aye kosala musala wana donc nde kuna nde place azulaki lilobo te alongola sapato po te sika ya telemi eza esika bule to longola sapato po te sika to telemi eza esika bule donc tata Nzambe soki aponi mutu apesi mission esekeli koyokela kaka mutu wana bapesi mission wana po soko oyokeli ete okokoma te ndakisa na nzela tango bakendeki badatan babiram bango bakomaki te pamba te bayokelaki Moïse te oyo azaki na ndingisa ya kobimisa bango na mokili na Egypte mpe komema bango na mokili na elaka donc tolobelaki yango mingi mokolo mayenga lelo tozako bakisa moke mpona biso bayeto tozali awa présent na ntina na likambo oyo papa akolobaka na biso mokolo na mokolo soki olobi ya kala loba ya sika soki olobi ya sika loba ya kala ndenge bapesi biso na Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 donc maye masalamaki na tango na Noé pardon na tango na Moïse yango pe salamaki na tango na ezoko salama na tango na biso e salamaki na tango na Néhémie tango Néhémie azwaki mokumba ya koya kobongisa kotonga lisusu Yerusalemi akutanaki na mikakatano ebele bato babundisaki ye bato bazako bundisa bazali kaka na libanda te bamusu bazaki pe na kati po bazaki na ba relation na ba bazali ko bundisa Moïse Néhémie donc ça na balat to yebi yango na Geshen na Tobia bazaki bato influent bazako bundisa mingi Moïse nani Néhémie mais Néhémie a sedaki na ba distraction na bango te ya wala tata zo lo la biso te biso to kanga bikaka na to kanga makaka na makamisa to batata batikilaki biso bolingo be kumisala to tonga Yerusalem pabate bango bazaki na souci ya Yerusalem te po bazaki na intérêt bamonaki te intérêt na bango ezalaki kuna te be biso to sana intérêt na Yerusalem bankunda to banzoto ya batata na biso na ye moko papa Simon Gebongo na mama na biso mama Mwilu nyonso ezali awa alors nous avons tout intérêt ya ko protéger mboka nkamba mpe na kotonga yango ndenge batikilaki biso ngoto soki te makambo na biso ekobonga te bolamu na biso no se kangami wana esengana biso totonga yango ya biso tozali na sima ya tata ndenge azali koloba na biso toleka liboso te parce que place taza kokende toza komona te alors soki toleki liboso mayema tokokuta na kuna kopesa biso pasi alors tant tokozonga sima ekozala biso retard yango nde tokanga kaka na ndenge aza kopesa biso programme nde tolandela yango tosala mosala bato bingi bazalaki kobundisa Néhémie mais balongaki te parce que Néhémie azalaki na nguya ya kosala mosala wana yango na biso lelo tango papa topesa programme na
Némi na batune bazako bunda bazako tonga Yerusalem bazali na mbeli ya masona na loboko à droite na loboko à gauche bazaki na munduki be biso toyebi ke munduki na biso ezali mabondeli yango bazoti na biso te mabondeli to tikate tango no sosoki papa azui to papa nzoranzela na ntongo abi mabondeli yango nde kolongisa biso yango elongisaki batata na biso na ntango wana tozako bundela lingomba ebima to bundaki na mabondeli pe to longaki alors soki turo pe to kangami kaka na mabondeli nde bazoti na biso to kolonga distraction to landate distraction ezolia wana ezali kaka mpona kofrene musala mais papa lobi ya ko cédé yango ya kangami na yango pote tokeni liboso musala o batata batikela biso to kobisa na suka po esengo yo pe epesamelaki ekokola komonisa biso ekokokisama kola papa bito kene musika te na telemi na tiki liloba na tata pasteur na komba tata mona pe de musantu merci tata molibo sang na komona tata mwana tata molio musantu nzambe pe tata na ngai papa Simon Kimbangu kiangani tata molio musantu merci pour na maloba likambo Abraham abotaki na ba mama misato abotaki na Gar Ismaël abotaki na mama Sarah Isaac pe abotaki na Ketura donc abotaki na mama misato na bango ba mama misato wana mama oyo azalaki na programme ya tata nzambe ne mama Sarah yango wana ekoya komona na que même Ismaël tango mama Sarah alobi chasse l'esclave et son fils, c'est-à-dire abengana Sarah abengana plutôt Agar na Ismaël et Abraham a sepelé la quitter parce que les appels makila nae les appels makila nae mais na butu nzambe alobi na Abraham sala oyo Sarah a sengi nae benga nae. C'est comme ça que le matin c'est pas facile hein, à Bengaraki Ismaël et Agar. Donc c'est pas facile, mais Makila n'est propre. Parce que le programme à Tata Nzambe n'a pas de sa programme. Et Ezala Ismaël, Ezala Isaac, il y a quelqu'un qui a na kaka na liwa ya Abraham. Pour na Tata Nabam. Bayebaki nana za na likamu nana za na likamu te héritier Isaac Ketura kuna abotaki pe bana ebele pona nde likamu oyo ke papa ke ko toucher pona makambo oyo ya Jethro kuna na Madian libota bana wana Abraham apesaki bango déjà aliberaki bango pe bayebaki likamu wana. C'est comme cela que tango bakei kuna na ngomba ngoma wana orep nde kuna nde nzambe azalaki kobima me bango bayebaki ke bango bazali na kati na bonganga wana ya nzambe te ndenge po histoire na kati na famille elobamaka biso tomataka kuna te donc soko mati kuna kozonga te mais yo parce que Moïse se présentaki ayebisaki bango Moïse aza lévite c'est-à-dire maman na ye yo Québec tata na ye Amram donc ye Moïse abi yo okoki kokene parce que ozali kuna na kati ya lignée wana et comme ça Moïse tango ya zalaki na souci oyo azalaki nde amataki kuna na ngoma wana mpona kotuna tata nzambe mpona nini bana na bandeko na ye bana na Israël baza na pasi kuna na Égypte po abimisa bango. Deuxième chose, papa, c'est que Moïse, Banan Israël, basalaki 400 ans, 30 ans, et Bakissamaki wana pour la formation à Moïse. Délika moment toko zwa leçon moko très importante pour na biso. Bakimbangiste pe na ba non kimbangiste mokili mo ba yebo. Moïse tango ya koli na ndako na Pharaon, Moïse était le général des généraux, un grand conquérant. Donc, il y a une bataille, surtout il y a Pharaon,
yende mutu azalaki komene yango mpona koétendre banda kuna en Égypte te kokita côté ya Éthiopie, tout ça c'est lui. Il était général des généraux, donc un grand conquérant. Moïse était le bâtisseur des grandes villes, donc un grand architecte. Yende mutu azalaki kotonga les grandes villes, surtout il y a Pharaon, Seth il est grand, le père de Ramsès. Et Moïse était élevé dans toute la science de l'Égypte, et ça l'appelle dans la science occulte, où il y a Makamamoleli. Donc Moïse était un grand. Mais Moïse, formation naïkuna, il était faible dans une branche, Oyo, à Kokaki Kota, Molisali Botananzamete, à Hakimotema Mokuse. Donc il fallait comme ça Moïse dans Motema Molai. Azalaki na likukuma bien ndenge. Azalaki na likukuma wana ya ye papa deux fois te à réagir kanda. Na likukuma wana soko esali ye a bebisi a sali. Donc tango ya azalaki kuna na préparation comme un pharaon, ça y a pas de problème, mais comme même un peuple à Nzambe. C'est comme ça que Sephora, moi si naye quoi que paysanne yangwana topesaka lokumu na mama muyo topesaka lokumu na ba mama ndenge ba mama balongani ya ba conseiller direct na biso pona nini parce que mama a memaka likamo moko ya kitoko non seulement mon lobeli mais a memaka likamo na kati ya tata mokuma oyo azali na yango. Alors Sephora a formé qui azaki professeur à Moïse na branche oyo ya motema molai parce que tango ya zo batela bibwele soko ibwele ke kaka Moïse a beti nzete lokolo bukani. Sephora lobite basala ka bongo te tala ndenge basala ka ne il faut kwanya nzete azako reprendre exercice wana te Moïse ayaki kokoma motema molai. Au point que dans la Bible, que Moïse avait un grand cœur, la patience dans toute la maison de Dieu. Quand au temps où Moïse pesanga nzela na sili sabano nyo surtout Israël, ngwana Moïse abio ko sala boete ba ko loba yo sala ki makasi kana ko bimisa bango, mais makasi pona ko komisa bango kitisa motema. Donc et tango Aaron a Myriam va compléter contre moi c'est à Moïse. A Silikaki, Myriam attrapa qui lèpre parce que Myriam a sala qui peut moussala ou est formaki. Dernière vérification, yangwana Myriam un peu yende nani Sephora montaya ko sala circoncision à Moïse. Donc moi si maman na lingomba ndenge biso tozali na maman muyelo ndenge biso tozali na ba maman ba jouaka rôle moko très important biso to néglige ko wana zakaka leçon moko to lingaki to tirer na kati. Donc na sacerdoce na bonganga oyo ezalaka yango na mpe ezali mpe ekozala bamizwelaka yango na makasi te nzambe moko moto aponaka lignée mpe moto oyo akozala na kati ya lignée. Maintenant nazongi na dernier point papa Moïse na itumba oyo ezalaki contre Amalek. Josué c'était un grand soldat. Mais Josué, Moïse alobi na yo kena ko bonabitum. Ngai nanzete le bâton de Dieu. Voilà. Et ça la kana batomi balé misatote. Ngai na bâton de Dieu. Tozo matalikolo na ngomba na Aaron na Ur. Toko matakuna ni ngomba. Nde sika bazala ko kene kuna Moïse azala ko telemisa mvoala na ye. Loboko na ye ezalaki na mvoala. Donc mvoala et puis ça me la rabatu nyonso te. Yango na biso tozo kamata makambo lokola vraiment ezaba en passe. Mvoala ezalaka kaka moko. Yango na Moïse azalaki na tango Moïse azalaki le sosote yango na tikalaki yango ezalaki na maboko ya Josué. Omoni ezalaka na moto moko oyo ayibi secret ya mvoala parce que c'est le mvoala ezali nzete ya motute ezali nzete ya nzambe. Je veux monter sur la colline avec le bâton de Dieu. Ezali ya motute ezali ya nzambe.
ndenge biso tozali boye na lingomba voilà ya tata Kimbangu ezali ya nzambe ezali ya biso bato te tokoki kosala ezali ya nzambe ye moko nzambe na voilà yango te mokolo mwa lelo o chef spirituel na kati ya lingomba babenge mokonzi ya bule tata Molio Mosantu azali na mvoala ye moko kaka azali na mvoala ezali ya bato te ya famille te ya banini te ezali ya nzambe c'est le bâton de Dieu a dit Moïse ezali ya Aaron te ya banani te mais ezali ya nzambe te na mokolo mwa lelo ezali epai na yo tata Simon Kimbangu Kianga mvoala ezali ya votre teto ya banini te c'est le bâton de Dieu oya azali na mvoala yende nzambe asimbi yango donc biso nyonso to il faut to tia makamwana surtout biso bakimbangista bo nyonso to baza kolanda biso il faut to yebango le bâton sacré de Dieu omoni papa mpoyo lobi tozala mukusete tozala mulaite yangwana tokomi na souci ya kokata mais na kusukisa na likambo moko papa soko ko autoriser kaka likambo ka muke je prends juste 1 ou 2 minutes réunion moko esalamaka na Côte d'Ivoire loba ya kala loba mpe asika réunion moko esalamaka na Côte d'Ivoire na Abidjan bakonzi ya Mangoma je ne cite pas les noms ya Mangoma wana bakena ko se retrouver kuna na Côte d'Ivoire maintenant baza ko solola yo na mboka no na pays no yo wuti kuna makamankolo iso eza kotambola ndenge nini mutu na mutu azopesa ba rapport bayo bapesa rapport et puis ekomi na tour ya RDC je cite pas les noms ya lingoma pour éviter des polémiques inutiles ye alobi bon biso na kati na RDC makamu na nkolo yesu ezali malamu mais sauf le kimbangiste basamelaka mutu yango wana vraiment eza kosala biso pasi kaka wana sinon makamankolo yesu eza à la fin le chef oya mokonzi oya azala kotambolisa réunion wana akamati maloba alobi yo lobi nini olobi na RDC sango malamu nkolo yesu eza malamu sauf bakimbangisi basamelaka mutu oui basamelaka mutu ayebisi alobi moto wana basambelaka yende mutu alobaki makamu ya bonsomi ya RDC ya mboka na bino mpe ya Afrique mpe ya loposo mwindo mpe mokili mobimo vrai ou faux oui alobaki asakolaki vous savez qu'il a fait 30 ans en prison pour ça oui il a fait 30 ans en prison pour ça tango bino bodwe indépendance na mboka na bino est-ce que bato basambelaka ye batamulisaka mboka wana ote kaka bino bozotamulisa mboka di oui mais bato wana malgré batosaka l'état oyo ye atiaka na mboka na atambolisa donc bato batosaka l'état na mboka na bino koleka bakimbangisi bazali kaka bakimbangisi kaona batosaka l'état koleka bino nyonso tu ozoloba basamelaka moto et puis allez ayi lisusu kobakisa alobi na alobi bon ça va oyebi ke moto wana basamelaka wana azali na schéma oyo ezali authentique ya royaume atata nzambe nkolo yesu alobaki nini cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît ye moto wana aza komema bato na schéma ya royauté ya nzambe te akokenda kokoma ayebisi alobi omoni moto basambelaka wana soko avandi na kiti na ya molai avandi na kiti oyebi makambo ya akanisaka na mutu na ye ote abia ye makambo ya azali kokanisa soko ntango na ekoki akokamata yo tangaka na bible te Apocalypse chapitre 11 verset 15 à 17 que ntango ye akokamata nguya na ye atelemisi bokonzi na ye bon bino bokokena kosambela wapi po nzete oyo azali na yango eza molai kuna esika bino bozali kuna place na bino ekozala te soki bino bolobi tokei na boye awa place ekozala te
Ce qui peut boquer en Amérique, nous étions nés en Amérique. Ce qui peut boquer en Japon, nous étions en Amérique. Ata boquer en Sanza, nous étions nés en Sanza. Ata boquer en Sebale, nous étions en Sebale. Et qui melo et kozalate. Yangwana lobine, jeune homme, tu parles trop, il faut faire attention. Bakimbangiste wana bazali bato ya ko respecter pour bazali na schéma ya bonzambe. Bokonjo ya bakimbangiste ezali ya bonzambe. Moto bango bazali ko sambela azali moto te mais azali nzambe. 100% moto et 100% nzambe. Ye. Papa, voilà ça nayo. Voilà, Moïse Alobaki, j'ai le bâton de Dieu. Voilà ça na maboko nayo. Makamunyo soto ezali maboko nayo. Yerusalem ya bobi soto zali kotonga. Poto zula nango mapamboli. Po moto mwino anetolama. Nzambe ndenge lobamaki Israël. Isra, c'est-à-dire force. Elle, Dieu, Kuna, Israël, force Kuna. Mais Israël, la force ya Tata Nzambe, la puissance de Dieu, ezali awananka, nanka. Nde makambo nyoso ezali pa inayo. Biso bakimbangiste pe bato nyoso to bazako lana, biso tozo bosana. Ba sakana na likambo nyoso to me ba sakana na royauté te. David, malgré azalaki moto, mais c'était un oint de Dieu. Azolo banamwana ne Salomon tango ya zakokene alobi Salomon soki ngai nazakokene soki moto azali ko sakana na yo azali ko tuka yo ko simba yo Salomon azali ko tuka yo Salomon te comme personne humaine mais yebelango que il est azo simba royauté ba sakana kana royauté te. Allez, libère-le. Même Adonis a Kofaki. Joab, Moutouazalaki, le chef d'état-major, il y a armée, il y a David. Babomakaye, Abomi, Salomon a liquidé, Adonis a liquidé Joab, tout ça. Pourquoi? Parce que Basakanakana royauté. Yango nomoni papa, Songanzila alobaka. Yandikele tia. Il faut écouter la biso papa na kati na mito na biso. Olembisa biso les kamwezali na biso mpasse parce que kozanga koyeba yo. Na sista ki na réunion moko papa Wanzongasa, papa Samba nani Kimu, tout ça. Bazotu na papa diangenda. Na miso nanga. Bazotu na papa diangenda. Abi papa diangenda. Po na nini moto azali ne kafela. Na boende, na keti, na kula. Soko abengi yo na koma tata mwana molio monsantu yo pesi réponse na libonde. Biso lokwa tovandi awa pene na yo. Soko tozo benga yo na koma tata mwana molio monsantu. Po na nini to solo la kona molio mote. Ngana zalaki wana na à l'époque bambuta. Lelo ba génération na bake biso totikali. Papa zo répondre bango boy papa diangena alobia bango babenga kanga na molimo pe na solo soko babenga na molimo pe na solo po mingi bamonanga na nzoto te batiaka nzoto te yangwana directement na répondre bango na communication spirituelle mais bilo lokola bozali pene na ngai awa wana papa Nkimu papa Samba papa Paku tout ça tozala ki na bango j'étais avec eux na kati na toutaki mokolo n'est pas président papa a répondre lokola bino bozali pene na nga soki bo bengi nga na koma tata mwana molio mo centre boti bonzoto liaison esali nini ekata na automatiquement yango moko mais ezali nango problème te so bozana problème boyebisa nga ngai na kosungaka bino loko ezali kosala biso passe na mobulu oyo nyonso tout tozali na yango c'est que tozali koyeba yo te ke yo zali nzambe tata molimo mo centre tozali kotia bonzoto toza kotia ba makamwana yango na moye to solo na yo molimo na molimo ezate téléphone kata na kaka mbala moko même to lobi to kenda na kilongo ka biso to kenda na kilongo tozo solo la kaka na yo mais komesana
yangwana to tiaka bonzoto yangwana passe mpe ezali koyela biso communication ezali kokata oli misanga pona minute minei olga na bakisi likolo na silisi na nkombo tata mwana tata molio mosanto. Merci papa. Zui nazo mutuna kaka yango lokola mbuta sibili kamu ya kan prophétique. Yango mutuna na ngai ezali na Moïse azaki likolo na nzete na nzete. Likolo na ngomba simi nzete. Na Josué ba oyo azali kobunda na se. Nani azali kobunda? Kebarizo moye. Oyo azaki na nzete na likolo na oyo po balobi tango soki maboko na nzete kiti bitume baluki kota bana Israël soki maboko eke likolo bana Israël balongi nani azaki kobunda ezaki Josué to ozaki oyo azaki na nzete yango na tata tozali kolia toza komela ezali kaka volonté na yo ndenge oza kofungola motema monene soki ezalaki bongo te nde mapapu nyonso si ekatana nango kala pe ozali kaka nzambe tosala boni be pesa kaka mayele na biso tozali awa ndenge mbuta lobi nyonso tozali koyoka nde baza komona papa te nzambe asali alobi te asali likambo te me mokolo koloba to kosala lekombo ndenge aloba lumbuki na mono si ya vova donc mona makelele nyonso ya wenze kosala nini ekosila. Merci nzambe na ngai na silisila wana na nkomba tata mwana pe libosa bongo na 5 mois na likambo ya na ngomba wana longola sapato papa lobaki ni. Merci papa na maloba ndengo pesinga lisusu 5 mois papa mfuma longo alobi boy bolongola sapato bolongola mauvais héritage bolongola emballage mpo nkamba esika biso tozali ezali terre sainte ezali mboka bule soki balobi longola sapato longola mauvais héritage longola emballage esika yo zali wana nzambe azali wana ezali ndenge biso tozali wana nkama na yo et puis ezali esika ba paroisse na biso soki ba paroisse na biso nyonso ezali esika losambo il faut tolongola sapato c'est-à-dire esika biso tozali kokota na losambo makambo na biso nyonso tu ya bonzoto mabe na biso biloko na biso nyonso tu oyo longobani te na bokonzi na yo nzambe il faut etikala la libanda pokuna tozali kokende en la présence de Dieu c'est-à-dire toza kokende liboso na Yahweh nzambe il faut tozala pe toi po esika oyo biso tozali kokende oyo biso toza kokende kosanzola pe koyoka liloba na ye azali mon centre biso pe tozala ba centre yangwana eloba maka na Moïse alongola sapato ndenge na lobaki Moïse lokola azalaki élevé dans toute la science de l'Égypte makambo ebele bele ezalaki na ye nde alongola kaka sapato bonzoto te mais atikaki pe makambo nyonso ezalaki na ye nzambe pe apesi ye pouvoir epai na biso na 5 mois papa balobi allez tolongola emballage tolongola mauvais héritage tolongola ba sapato pona nini apesa biso pouvoir alobi yango. Mais il s'est fait que papa malheureusement ba oignon surtout aux alaki awa na 5 mois na ba mota ba mususu habité mususu ba ke ko négocier na papa mfuma longo abi soki biso to longoli ba sapato allez ko ke na biso kuna ko zonga to ko zala kwa bana mike ba ko bana ko sakana na biso papa agwana biso to moni soko moni kaka mokolo na yo ekomi pene ata mikolo mibale misatu oyebisi biso comme ça tolongoli ba sapato nde bakena ko négocier ndenge wana papa lobi bokonzi na likolo elobami soko lingo kota na bokonzi na likolo il faut sala mwana moke malabi lo bozonga bozala bana mike bolongola ba sapato mpo bokota na bokonzi na nzambe bongo papa marta ba lobe na yeboye andimaki te papa andimaki te papa lobaki soki bino bolongoli sapato te wana oyo koyela bino parce que ngana nazana likama koloba te ale na 5 mois wana tango 5 mois isili baye na Kinshasa tango baye na Kinshasa papa kimbango yo silikaki makati le 29 juillet
le 29 juillet 1989 ndelikamo elingaki ko salama ya somo biso to yaki ko papa yaki ko limolela biso ngo après papa kulutu akotaki ndako papa mfuma mbanza akotaki ndako papa mfuma long akotaki ndako papa kimbanga zwaki décision ko salaka likamala ti babo seri wana penzembo ya pitié pitié, papa, pardon, comme na ba 12 heures, na ba 14 heures, papa la kisaki biso en sous forme ya ndoto et puis aye ko libérer ko la kisaki papa ke manga aye ko pema na yokeli bino bisika boto ko sala ndengeni tikela biso mwa mikolo poto sala nini to te ya bango tango to ko te ya bango bakolongola kaka tout ça to ko senga bolembisi ya wana mikolo yo nyonso e bakisami soirée eza ko continuer te yo kangi motema te kino mokolo mwalelo yango nde ezalaki bongo papa sipona nini bamama balataka kitambala merci tata Molimo Centre bamama balataka kitambala pamba te babi Paul alobi na bakorinto ete mwasi oyo azali kosambela moto polele azali kokumisa nzambe te azali kotosa nzambe te malgré suki wa ezali voile mais esengeli akanga kitambala mpona botosi liboso na nzambe na ye yango na biso batata nde tokozala suki ebele te nde ndenge mpe boenchenaki ke tokokolata tolataka kotela ndako ya nzambe te bongo na bongo donc mwasi oyo azali kosambela akoki kozala na mutu polele te esengeli akanga kitambala na mutu na ye ezali elembo ya komikitisa bongo biso batata mpona nini ekote ezalaka te na ndako ya nzambe papa na mboka mokonzi balataka ekoti te malgré la so tozali ko remarquer que biso jeunesse ya lelo toza ko yeba pe makamaka mingi te même na nkamba wa kozala maboko na poche ezalaka malamu te parce que ça mboka mokonzi ya mwana mwa mibeko ezali ebele te velo ekota te bongo na bongo donc biso batata tokozala na ekoti te na ndako nzambe parce que ça mboka mokonzi soko komi de place ba mikolo bazali eloko liboso tosala tolongola ekoti tokunzi mutu pona kolakisa ite awa nazali na mboka mokonzi nga nazali muke na mikitisi papa. Bon, merci. Nga nalobi likamaka ya bolingo mibeko misala ndenge tozolobela ngo tolo na tobokola surtout telemela likambo wana makasi pa touti toyebi mais pas tozokende toyebi te ntango oyo tolobi tosala mingi ijiki ya poto tondimi makambo bozosala ya kitoko bolemba te biso mpe tozosepela mingi bozolongola biso soni mpona misala tozosenga na nkamba totali mpe apaki ya poto apaki ya Afrique totelemela likambo na biso tondimaki tokosala bie tokosala te tosengela bapasteur na baparoise totelemela likambo wana po tosomba biloko oyo babato tondimaki mpe misala ya Yerusalemi bamama oye bino mpe bokobakisa mpe kobakisa te bokobakisa boni bulldozer. Oui, la marronne. Oui, la montagne.
teke tozoloba masango loso ekomi ebele nde masango edimine. Alors na kunzulu balobi baza kobakisa mpo na lutendele mabe to malamu biso tozotela makambo wana ntina ezali toyokani mpo na nga nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu. Amen. Napesi papa Mbenza.